bandeko bino nyonso epai kotola na biso anisokoma nanga def Afrika mobimba. Alors là tozali awa na Dubaï et je rentre directement na lieu oyo tozali kobenga to pe bandeko babengaka mingi désert toye boza komona ke banationalité ebele bandeko mpe ebele bacongolais bapeuple ebele balingaka mpe kovisite esika oyo yali alors tozokota na kati ensemble na ye tokozala awa tosala idée to faire voir bino bandeko nyonso aza kotala comment est-ce que désert ndenge ezalaka. Alors, wana tozo kende kokutana na ye toluka ndeko Shekina esika zwami. Alors, guide nako komi malamu. Oui, na komi malamu vraiment na ngombe batata na mutiko vraiment. J'espère que tu vas partager ça malamu lelo ya mystère ya désert. OK, à tout à l'heure. Tokotana comme ça voilà, tous les cas. Non. This one try one scan. Non. Try one scan, try. Alors voilà, les téléspectateurs nous sont haut-parleurs, Tokoti, bomoni que tous ensemble na guide. Et puis na bandeko ya mokili mobimba. O bayara ko visiter Sika Oyo. Alors tout le bara toujours que tourisme ezali secteur moko oyo ko tserape mbongo ebele na kati ya mboka. Et boyebi que Congo tout ça na babisike ebele. Oyo tokoki pe ko exploiter yango pona kokotisa mboka. Alors bandeko bomona ke bango des heures to pe sika oyo bakomi ko exploiter yango malamu et lelo ezali ko attirer et ils ont ko attirer ba personne ebele na mokili bazali ko ya alors là ba côté tozomona ke ba ya bana tozomona ke bana pe bazana esika na bango pour ke basakanaka. Alors, Bamikolo, mais de l'autre côté, un espace munene, on a besoin de moto. Donc là, on pose une moto na yo awa, au mati, et au memi yango, au kumbi neti besoin de ndeko oyo azali koya na moto. Donc azali ko kumba. Alors là, nous allons continuer toujours la visite guidée na biso. Là, vous avez comment on a le monde, ici, le peuple nyonso, au basaliko, yaka et sika ol. Voilà, tous les cas.
tozana guide bandeko na désert parce que toyoka na masolo to pe na Bible ndenge babeta lisolo bana Israël batambola bakataka na désert tozali lelo na kati ya désert mabele yango yango ya désert guide alakaki guide tomona resika oyo bato bayaka ba méditation ba grand initié toye esika oyo tozomona même tenir so facilité même méditation bato mosusu bakomona ngo neti elate moko kaka boye lumière tout ça mais bato qu'est-ce que bakoki ko retenir na bisika isolé boye ko bato merci papa journaliste Mokendi paix amour lumière na balandi nyonso ya haut-parleur slogan na biso ya lelo ezali to proverbe marche ya bancetre proverbe ezangaka te proverbe eza tokoloba yango na français mpona bacomprendre le matin appartient à celui qui se lève avec un cœur pur donc prenez vite toujours activé toza wana mpona koréaliser badossier mystère ya désert tokolobela yango en détail parce qu'il y a déjà batekaka na bawenze misère cela veut dire esika oyo ezalaka na sécheresse esika eboya nango production alors entité oyo ezalaka awa babengaka ye tourbillon rôle na ye kodétruire kotika mutu na mopauvreté toye kosala déblocage rien que terre oyo soki nazosala yango mélange na bato oyo bazosentir comme si soki ateki atangi mbongo ne bamanka eza baentité oyo baza awa basalaka biloko wana c'est là olobi que esika désert ezali to pe désert relaxera likambo relaxera pauvreté tout à fait mais peuple ba oyo tokoti ba toyebi ki na kala baka na pauvreté mais lelo bakomi na richesse ezali qu'est-ce qui s'est passé alors toloba soki tolobi topesa détail ya qu'est-ce qui s'est passé ya modèle bango bazalaki déterminé mpona kolimite mpe espace ya désert banettoye désert etikalaka na mwa parti oyo boye kosi retrouve okande ezalaki kutangi ezalaki na désert voilà désert ezosignifié esika oyo eboyaki nango production vous comprenez ale bango bazalaki déterminé mpona komeka mpe koaméliorer modernisation na bango esali en sorte ke baganye etandi ya kote oyo basali baconstruction pendant ke awa automatiquement soki otongi awa ndako nopo eboya parce que mabele oyo eza awa epikwamaka esalaka bamambo ebele baefe ya baentité wana nazopesa bapreuve nango il y a des gens bazoteka na bawenze il y a des gens abanda koluka kala kokunda na kala mais progrès ya malonga ezali te bainitie oyo basalaka connaissance oyo esépare biso na croissance fertile entre Asie na Afrique baoyo bavibraka na négativité mpona koboyikote bato eza parmi baconnaissance ya baentité oyo baprojetaka mutu mpona mutu azala kaka toujours na bopauvreté alors marche oyo nasali yango te hasard to mpona kocélébre mais eza aussi mpona badeblocage alors tolobi mutu nyonso oyo aza na baka oyo etangiki azomona un ça ne va pas na vie d'affaires que ce soit na couple na yo ezokota bolingo ezalaka lisusu te dokoma kovivre kaka tikaka kovivre parfois ozotala bana donc toye kodébloke situation wana toye kozwa sikoyo terre mpona koretire baesprit maléfique wana ekangi bato ebele bavivre na misère bavivre baperdre donc bato baka na badifficulté un moment baprière na bango ya kosala yango na désert oui bato baza na badifficulté neti baoyo bapesai nga baka ke azoluka mais progrès to stabilité eza te yeba eteke batia yo na désert do désert eza esika oyo eboya production do naye kodéclare baka wana awa bato wana bazwa lisuki na limedia est-ce que vous comprenez donc mutu oyo tu aza na bablocage ozomona vie sombre yeba eteke meme mutu oyo bablokaka na mulangi azalaka neka na kati esika moko oyo eza na production te alors ntango toye awa toye kodéclare na baentité oyo awa parce que connaissance oyo ezodomine chez nous à l'Afrique eutaki na croissance fertile cela veut dire na intervalle ya Asie na Afrique parce que baoyo bayebi basigne zodiaque okomona tout signe zodiaque oyo ya koto yango ka mpe tosalela kuna ta oke na bato ya Confucius na Chine c'est de même chose mais biso tozo apporter foi ya ancestral mpona komeke mpe kocircule kovulgarize message na biso ekoka koplante main comme ça basource oyo ya biso ekawukaki mai ekoka lisusu kokima tozongela bénédiction oyo batata na biso bavivraki le temps babandaki
kotosa mibeko ya bakoko na bango. Voilà, tu comprends que bah on va se développer à c'est à cause qu'il y a des désert maîtrise dans l'eau. Quand on va comme la maîtrise il y a des déserts, va comprendre ce qu'il fallait faire et va développer ce que va trouver parce que ça va faire là-bas. Ah oui. Alors, tout le monde a là, on se l'appelle plus tard, tout le monde va former à m'appeler désert, mais ça là tout ça, mais méditation, tu peux état ni prière ni tant que côté ah voilà, le moment est libre. Est-ce que Monique va toujours avoir battu na ba contribution bien ni ba on va la faire. Mais eza toujours gaspiller yango na lobi. Mbongo soki ozo gaspiller yango entrée eza faible ekosala nini? Ekosila. Awa projection basalaki awa comme site moko touristique mpona bato ba gaspiller. Oko constate que nyonso eza awa ezo dépendre na moto. Mais yo kasi yo oko gagner nini awa? C'est ça que je suis en train de dire. Il faut savoir faire la part des choses. Donc tozolobela makambo eza lié sur le plan spirituel tokokotaki moto. Donc naye awa mpona baka ebele. Vous comprenez? Donc eza na baka mosusu toza na mwa difficulté ya koloba yango étant donné bambuyema ezali awa mais tozokende kaka si bapoint essentiel yango tolobi. Nyonso oyo azali distrait biso tozotravailler tozo apporter voix ya bakoko na biso tina suka ya mokili parce que biso toza na premier na commencement ya histoire ya monde biso ba-africain tozodominaki mokili pendant 40 siècles. Vous comprenez? Mais aujourd'hui suite que tokomo vivre trop na basentiment ya mosuni kimolimo oyo spiritualité oyo tokotamaki nango ezo se détacher na biso entité oyo tozali kolobela azalaka na désert na bomwana ntango bana bazosakana babandomonaka badusu moko oyo bandosalemaka na kati na basable esika ezali cielo. Alors madusu wana soki ofuli yango okomona insecte moko banobimaka kuna banobengaka ye chez nous le bakongo to banobengaka yango fumu ntoto. Donc cela veut dire bantité wana bafutisaka bato mpaku na partie spirituelle. Donc spirituellement par là soki oza na connaissance wana te yango balobi place mpe ozosalela commerce oyebi te na butu ezalaka nini. Kompani ozosalela yebake kompani efonctionnaka na butu tina na moi. Eloko tu oyo ezomona basali na mokili ezofonctionne yebake ame moko aza na kati kuna existaka. Alors il est important toyaba bisika oyo toya kosala mo baméditation on a débloqué la situation ya bato oyo eza mpe ya kokangama tozosala tourné moko ya divagation te sauf que eza kaka mwa pasi par contre ke babisika yango toza mpe mwa bamakelele du consort mais tozokundana quand même na kopanza ntango oyo ezali passage na biso awa na désert lelo na buto akosala nini? Il y a beaucoup de choses tokosala lisusu basite oyo ya eza evite na basekre malamu oyo tokoki kopanza. Alors nga na kozonga awa na butu lolenge na vikarte wana nasengi bango faveur nafuti bango mbongo 4 fois po bapermettre nga naya kopase awa même quelques déserts pendant la nuit mpona kosala basituation na ngai. J'espère que mingi ya koloba ezali vraiment te. J'espère que tout le monde oyika mpiko oya tosangana bango balingi baapprendre pouvoir ancestral na biso toza na vaste pouvoir ancestral. On ne peut pas limiter kaka na mboka na biso pendant que connaissance oyo baya koseme na mboka na biso soki tolandeli eutaki mosika. Donc biso mpe toza na temps ya koya koenseigner baconnaissance na biso partout na mokili. Donc mutu te akotergale biso te amour lumière na badapte nyonso. Donc nazali envie tozotambolaka na misala ya batata. Donc voilà, alors bandeko boso comprendre que toujours continuer pour faire voir bino ndenge ma mesa bolekana après maloba yaki tozokokota tozokontinue tolanda peye tozokokota toujours awa ezali boulot se boulot tozali kocontinue awa pour que toyeba ndenge tolanda kuna makambo tokoma alors tokende tolakisa bino toujours ndenge makambo eza koleka.